bana nzambe ezali awa. Balingami, shalom, shalom, shalom. Mbote, mbote, mbote na bino nyonso. Na kombo ya mokonzi na biso Yahweh na bibele. Mbote na bino. Balingami bana na nzambe. Bozali bongo na na chaîne na bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Nano s'abonner te. Luka s'abonner okoma membre. Ka wana so cliquer okomi membre. Ezali gratuit, ezali ofele. P ko aimer mateya. Ko partager, ko kabola bato. Nde mosala nzambe azotinda biso yangwana. Balinga bia bana nzambe. Ezali ngai bongo molinga bina bino, ndeko na bino, frère, prophète Pembele Aziza. Koro atinda nga liboso na bino, pona kosakola, maloba na ye pe malako na ye mateya na ye santo. Ye moka mona nakate alataka nde bato. Pa alataka nga, pona koteya maloba na ye liboso na bino. Na yango, molingami, boyibi na bomesisa notango nyonso, tobandaka na kati na prière. Tobondelaka tosenga pai na mokonzi. Me yambo tobanda prière. Na ibiki, na kati na yo, oza na esengo. Na kati na yo, oza na mawa. Oza na ba problème. Po tozali bato, na kati na mokili tokukutana na nyonso. Tokukutana na mabe, tokukutana na malamu. Soki malamu, eza kati na yo, kume sans nzambe. Mabe pe kweli yo kume sans nzambe pe bondela senga kati na ye. Oza na kati na hôpital, oza kobela. Oza ba souci ya malade ya ndenge na ndenge. Okweli matanga, okufeli. Matanga eza na kati na libota na yo na famille na yo, pe na libota na yo moko proche. Oza na ba problème ba souci na mosala. Libota kimi ezali te na ndako. Vie familiale eza na ba désordre makamande na ndenge. Sika na yo tozo senga kimia na kolo na biso nzambe na nguya apesa kimia po nyonso eza na maboko na ye. On ne peut rien. Yo moko kokate ko sala eloko moko te so pesi na boko na ye te. Tobelela ye ngai na yo. Basusi nyonso za nango administratif makambo nyonso ozo sala zo marché to tambola te. Peso zo tambola nkolo pa cha loboko. Tobondela. Mokonzi nango ya okumbama, oshanjolama, onetolama poza di malamu. Mokonzi nangonga oyo. Ngai mwana na yo liboso na yo. Pe bampate na yo baza kotala yo na ngongo yo. Baolanda maluba oyo chaka kati nanga. Tikate oyoka liloba moko na moko oyo bana baso bondela na ngonga oyo. Baza na ba problème ya ndenge na ndenge. O baza na ba pito, bana ba prison, bana ba voyage. Bakweli matanga. Baza ba souci ndenge na ndenge. Nano basengi te yo yebaka nyonso. Kolo longola nyonso mabe vandi kati na bango. Nde zongisa bolamu na kati na bango. Oyo ko sala na kati na bana na yo. Kaka mokano na yo kasi ya moto so mokete. Na ndimite na ngonga oyo moi na yo ezo tanela bana na yo pe taneli bango. Molili mosika na bango. Tikate mokonzi omona bango. Mateya mokolo lelo latanga mobimba lokola bakolata elamba. Pe bana na yo bakoyoka mateya yango ba mondisa ngona kati na misala. Pesa inspiration, pesa mayele boyebi. Pe batela mateya na biso ibangili pe tisuka na pambuli pe na libongo. Amen. Amen, 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 amen. Balinga mi abana na nzambe. Tokomi na ngonga ya mateya. Mateya na biso ezali na kati na mokanda ya Ancien Testament. Na Ancien Testament, mateya ezali na mokanda ya Exode. Chapitre 20, verset 7. Exode, chapitre 20, verset 7. Nazotanga makomi na mokanda ya français. Natangi makomi. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Nabandeli. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom
en vain. Parole du Seigneur en ce jour. Balingami yaba nanzambe sika nazako tanga makomi na mokanda ya lingala. Natangi. Kotanga kombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya mpamba. Na bandeli. Kotanga kombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya mpamba. Maloba na nkolo na mokolo lelo na kati na bino. Amen. Balingami abana na nzambe, balingami na banti boyoki mateya mokolo lelo ndenge tangami. Thème ya mateya, thème ezali distraction sans limite. Distraction sans limite. Maseki ezanga ndelo. Maseki ezanga ndelo. Nde yangwana na lingala. Amen. Balingami bana na nzambe. Bandeko na ngai. Mateya eye pona ntina na yo. Longola distraction na kati na yo. Kota penza mobimba na kati na mateya. Nano s'abonner te luka s'abonner comme membre na kati na chaîne. Peko partager mateya. Nazo belela musala oya ko partager musala osulte bolembi. Kabola kamateya pesa na bato. Ndeko sala musala oyo epambolaka. Eko bikisa yo pe obikisa moto moko boy. Peko aimer pour aimer. Commentaire na omonate. Na omonate. Pona ko aimer kaka peska wana pona ko chaka ka musapi. E komi problème. Ndeko sala musala na yo. Na ndemite nzambe na lola ayoki. Pe yo pe yoki. Pe ko sali lango pona ko pambola chaîne na bino ekende liboso. Balingami. Avant maté banda na bossa na raté toujours ko yebisa bino ke ko sala distraité tan ko la maté ya to bondeli ozala inspiré parce que tant nga na koté ya oui nazali pe moto inspiration nzamba ko kitisa pa inanga ta mususu eko sila te nyoso mais na kati na yo tango bando yo ka déjà maté ya yo moko pe nzamba ko inspiré yo maloba mususu ko bima kati na ngate okobime saba idée wala te isengeli boya place oyo ifala loba boy ça oui soki omonike motu na yo to motemone ko mo lobilo bakamandela c'est ko za inspiré ce ko kote na kati na mateya pour mateya et sur des amulai to ko bandela ngo to bandele mais soko za na kati yo moko bando ko za inspiré na ndenge na to kote ya na zusa ko yo pe na kati no za inspiré oso yebaki esika oyo esika boy en tout cas aniati esika boya ifala bagesa oui wanande yango nkolo alingi na kati na yo yango na senga toujours kozala disposer kolanda mateya na kati na kimia monene pe ba mateya oyo uti koleka oyo eleka bandeko bozongelaka c'est très important ngana zongelaka ngamo nena na zongelaka mais esalaka nga pe loko mosusu pe zoko réconforter ngai ndenge mosusu na ngamo ko na tele tamsu na zoko mituna mais ngam na tele boy ah bon na bimisa maloba oyo pona eza inspiration na nkolo to wuti ko bondela to sengi nkolo apesa biso boyibi mayele akopesa boyibi salamu salawana kabolela yango amen amen balingami boyoki teme ya mateya distraction sans limite maseki ezanga ndelo elingi kolbani distraction mutu oyo alingi kosala oyo eloko yeli eza na nzela malamu te donc mutu moko ou soit azaki diba ou soit aosala ngo na nko ou soit aosala ngo po asepelisa nzoto po asepelisa bato mais azane na kati na likambo ngo te ou soit pour na kaka embrouiller bato ezali lokola embrouillement ezanga ndelo lingo lobane dige sans limite lingo lobane mutu na kati na mokili azana limite na ye ezana makambo ko sala na ko sala te ezana siko ko koma na ko koma te mais
bato ebele ba dépasser limite. Tant on dépasser limite, ezalaka malamu te. Ezala lokola ozala mwana na kati na ndako, mwana tungishi yo au lobby ozo mais comme na moment moko a dépasser ba limite, a au craquer, au bandi ko beta to sali le kamo pour mwana parce que au monde que trop c'est trop. Donc au kamati ou soit au pinirie pour moni que ozali ko lobozo mais a dépasser limite. Ndenge mate ye na mokola lelo, distraction sans limite. Na nini na maloba na nzambe. Na kati awa lelo toza mingi na makambo etali l'église. Mingi na makambo etali évangile. Bato ba sambelaka. Bozo kote na bakate église, ba misusu. Bozo sambela sutu bo vanda bandako. Bo tiki l'église pour na makambo kaka ba distraction. L'église comme le kola lié moko distraction zali nini. Ou soit discothèque, bato bazo se distraire. Cinéma, salle de jeu, orgue église, ezali sika ba santo. Église ezali sika oyo maloba na nzambe utaka, maloba lopiko, ezali sika distraction te. Mais les gens komona na kene sika église et comme sika maseki. Sika ya distraction, ya bambrouillement, makambo ya ndenge na ndenge. Bato mingi. Bazo salamo, mais siko ekomi sans limite. Bato bazo bateke nazana 4 église. Tout nazana église ou bien nazana ndako. Tout nazana cinéma, tout nazana fête, tout nazana église comme même na 4 église, bato ba mimi fête na 4 église, bato ba mimi ba cinéma na 4 église, bato ba mimi ba théâtre na 4 église, bato ba mimi oyo ba kebo, ba jea cache na 4 église. Or l'église c'est un lieu oyo yelike biso nyos toyaka poto zala inspiré poto nzambe na lola asali la moko na moko. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, Yahweh, c'est quoi, mon que non, oh, est commis sans limite, et Sengel n'a pas frappé. Et Sengel n'a frappé, parce que non. Non. Balinga miya ba nanzambe, bato mingi bazo nyokoma, bato mingi bazo souffrir. Mais souffrance bazo souffrir, pe bozanango, ezali ba lié mingi ya église surtout bien bato bosambela ba passe mingi boloko tia na kati na l'église ba malédiction ba souffrance ya ba mpamela makamane na ndenge bozoyi bateke boyo kokola na kati na église boki mateya lelo ke batanga ka kombo ya nzambe pamba te pe batanga ka kombo na nzambe na makambo ya pamba te pour Yahweh a jamais atika kango apesaka toujours etumbo. Donc, tango zo tanga kombo na nzambe. Bato bakoko tanga kombo na nzambe, na makamba koko tanga te, lokuta tanga kombo na nzambe, ayibika zo kokosa makamba nzambe, awo sala bavantir makamba nzambe, ayena wenze na makamba nzambe, donc voilà. Donc mateya lelo bato bayebate eloko wana kombo ya nzambe bino zo tanga zo bondela na kati na ndako. Outi ko loka na yo, outi ko sala ikobo, oye ka kombo ya nzambe na monoko. Olomi peto la osenga ta bolibisi rien. C'est sans les loyaux, ils ont retourné ma passe na kat na bato. Yahweh la kisi bat mingi mukongo azoyo kabango soute lokwa ke nzamba za soute. Orke azali pour les bossa za sala kat na lo. Mais les loyaux sala tête c'est qu'il y a un problème. Nde les loyaux mateya ekola kisa. Pe ekola kisa bino ndenge nini eloko nini o esali ke bato ba koma na ba niveau oyo to komi les loyaux. Alléluia. Balingami. Les saints ezali lié oya kimia. Bomona kana kopesa bino exemple bato oyo bato ya Asie. Tozo ba chinois. Bazana kilti na bango babenga yoga. Yoga ezali nini ezali concentration. Mutu so sala yoga donc azaka lesika mo ya kimia. Nesika mo ba nsete tam so ezali le baka bandeke. Kimia à côté na concentration. Même na ba aéroport ezali à côté na concentration nzoto na ye elati molimo na bango wana ndenge moko biso po ya na kat na église faut ozala concentrer po te nzambe asadela yo pa lobela yo mais soki na kat na ndako même na ndako na yo so ozobondela bana bachoma kelele kuna babeta misiri kuna babeta prière wana ekoyamba mandenge nini ekokende ndenge nini parce que ozo prier na distraction makambo ne parce que ezali kimezate. Donc ce koyeba ke oyo babenga ke kokosambela lié zakaka église te déjà invoquer kombo ya nzambe ko belela kombo na ye
ezali ozokokota na kati na bosanto ozokota na kati na profondeur ya prière bosanto. Donc oyoki ke batangaka kombo na nzambe pamba te mpe na makamba pamba te mpo atikaka yango te, atikaka te osaka na kombo na ye. Lelo oyo na kati na mangomba wenze ekota na mangomba, ngomba ekoma esika wenze, bato bakoma ya koteka babiloko na bango, bato bakoma ya kodefisa babiloko na bango, bato bakoma ya kosala commerce na bango. Église ekoma esika ya rattraper bato baniongo, bato makelemba. Église ekoma bato bakoti na kati église makelele, bato bakoma kosolola bazo bateke baza na kati na église, bamiso baza koganga, bazo bateke baza na esika esanto. Église esika ekoma esika bato kosala bato ba complot, koyangela bato bamiango. Église ekoma esika ya songi ya kotonga bato. Oyibi te ayaka su te afanda boya oyibi ndenga koma omona ye nanu te banda tika liloba ndenga koma na beba kuta makamanene. Mais eloko nini yo sali po sauver ame wana kaka ozolinga pasi ya moto wana po ya koteya yo mto ye na kati na église ozo kosambela yo moko za malamu. Est-ce que oyibi yo eza kati na yo? Église ekoma lie ya trahison, ya kotrahir bato. Ekoma lie ya concurrence. Alataka kitoko, ayaka na babijou, ninga yaka soko tali vraiment ndeko wana mwasi wana ninga lataka mwana mbali wana changeaka bilamba, ndeko kuma koya kolakisa babilamba ba modelo ya sombi bato bamona na kati na église makamane na ndenge ayaka na mutuka achangeaka mituka makamane na ndenge baye wapi baye kotanga kombo ya nani ya Nzambe. Voilà. Sika mateya lelo nalingi ozala yo moko juge, nalingi ozala avocat, nalingi yo moko ozala procureur, yo moko kokata makambo. Na mateya lelo okoyeba sikoyo naza wapi, toza wapi, toye moto azosala mwaza wapi, yo moko pe omiyeba naza wapi, omipesa eyano. Balingami bandimi yo ye kokumisa mokonzi, yo ye na kati na église po yo kokumisa mokonzi. Na mutu na yo oye kokumisa Nzambe po Nzambe asala nini kati na yo. Oye kotanga kombo wana po kombo wana esala nini na kati na yo. Oui. Nkolo ye moko alobi bokumisa na kati na ensemble, totiki na kati na bandako 2 ou 3 4 5 to réunir force wana to bondeli nkolo asali befe pe befe monani. Oui, ayoka kabiso na kati na ba prière. Na masanduli biso nyusu to bondela. Tout ça concentré, boye bate ce que vous a concentré na kati na église. Église ya respect, ya kobanga Nzambe li nde ebandela mayele nyonso. Tango bangi Nzambe obangi mokambi, obangi moninga na yo, okosala moninga no mabete, otambola na boyenge bene, omilingi yo moko ndenge ozokomilinga pe olinga moninga na yo, o respecter papa na yo, o respecter mama na yo, o respecter mokambi na yo, o respecter bandeko na kati na église. Vous allez voir que cette église-là est kokende liboso. Respect ça makambe belé na kufugola ngo peut-être makambo za belé ya ko respecter, makambe belé bo la moto salaka. Ndesika wana pa Nzamba vandaka. Mais o église o yaka beye ko wenze. Batonga ka bato. Ba kelimba. Ba discussion. Au côté na kati na église nous so côté zo baté naza wapi. Na je sikanini, ozo baté sikanini nazali. Même tant que l'église est stylée, vous avez battu aux awapi, beaucoup de stade ou bien nini. Sauf de tali malamu, eza esika oyo, bo kraken na bino na bandako. Le kolo kraken na ndako za na moyo ne kambo sala te. Donc tika na ko défiler na ngana église na ken na ko embrouiller na bato na kati na église. Le kolo za kamba ko sala te bilamba pe komi ko osombi bilamba mingi e loko ko sala ngo zate tikana la taka pona kende église mozo ya po sambela Nzambe te. Mutuko na sombi pe bo etambola kaka to kende ka loisir. Pourtant aussi cette église au kende su na nganda ntaba bo kende su wapi bo donc bo yé na bino kaka église pona bo sambela te ke Nzamba sala quelque chose kat na non bo yamba oyo ya molimo sado non mais bo yé na ba distraction bo yé ko distraire ba o be ke bato ba kotsa ba distraction baza bami yebite distraction mususu sans limite. Toujours net na kat na nzela na kat na autoroute toujours na kat na autoroute ba tino shomba que des vacances na kat distraction na yo so sali ni no tambo sil butu comme be
okeko tuta sur nzete wana ekwe na kata toroute oyebi distraction na yo wana oyo sali wana eko cause perte ya bato boni bouchon embrouillement bouchon eko salama bato mosusu bazoi bate fo batinda bamutuka po ya kolongola nzete wana aussi longtemps bato mosusu baza ya yo te oyibi bango te bazokende voyage na bango mais mpona ntina na yo kaka yo osalisa bato babouchon bato mosusu bazobima na mutuka bazotala me tokokende ndenge nini tokokende ntango mpona nini yo ozosala babiloko mo sans limite makambo mosusu oyo osalaka badistraction mosusu osala na kati na église yo moto osali yango me oyebake ozokomema bato mosusu ozokontamine bato mosusu oyo bazalaki na kati ya badistraction te bakoti na distraction na yo moto oyaki nango me tala ndenge napesa exemple ya autoroute soko tutika ata motuka ata mo accident 2 personnes bato basala accident mais bouchon kozwa bakilometre ta mosusu 100 km ya bouchon mpona nini yo mutu sali accident ya 2 personnes otuti bato ta mosusu akomema mutuka na ba distraction ozomema ozosala otavola okoki kotuta mais tala sikoyo eloko oyo osali kati na bato bien aimé balingami bana na nzambe lie saint eza lie ya kosakana nango te oyo babengi nzambe eza esika ya kosakana nango te lelo oyo bozoloba nalobi ya mate ya lelo zala juge pe moko zala avocat tozwa na bayembi baye po bayembela nzambe po balobi bino mo bolobaka ke na lola bazoyembela nzambe na lola nde paye masanjelo evandi ndenge bayembi bazoloba nini mate ekosila bisakoli ekosila ndenge mpe bibilia elobi mais na likolo kuna bokoyembela nzambe na baangelo donc cela veut dire so totali bien bayembi bozana opportunité mingi ya bokonzi likolo ndenge boyembelaka nzambe boza lokola baange na kati na église lokola baséraphin na kati na église louange eza ya bino mais qu'est-ce qui se passe lelo oyo ekomi na distraction sans limite eza te na kati na chorale na bayembi désordre ekota na kati na chorale bayembi bakoma koyemba tozoyeba te so bazoyemba nini soki bazoloba nini bayembi bakoma lofundu ekoma fo bondela moyembi po moyembi aya koyemba donc fo bonégocier mazoya po atanga nini kombo ya nzambe azoya po ayembela kombo na ne kombo ya nzambe mate elobi batanga kotanga kombo na nga pamba te koyembaka mpe kombo na nga pamba te mpo nga nzambe natikaka yango te moyembi po ayemba fo bobondana boluka mbongo ye muto azali na lobiko akozwa lobiko na ye lobiko eza mpona biso nyonso tu ye mpona ye ya ye bino bozwa na bino lobiko me ye bopesa mbongo na ye atie mbongo ne na poche 1 point et c'est tout donc ndenge ayaki na kati na église ayaki teke po asambela ayaki po ase distraire eza distraction bo otala siko bayembi yango ndenge baza koyemba na kati na l'église oh la la inspiration moke ya koyemba moke oyo etikali ka bainstrument badrum bakitara tikito badanse otali na ndenge bato ozobina donc ayaki ne kodistraire kose distraire allez yo beta solo kuna allez betelaka mbunda inter ya nzamba na yo moko bino nyonso mpe bokoti mpe lokola ye moko moto adistraire bino akoti na distraction bino nyonso bosala nini bokoti na distraction danse epuis okotala bayembi bakoriste mingi bato mingi bazali koyembela nzambe bazalaki bachantre mais lelo so bazoyemba ozoyeba te azoyemba nini maloba nini azoyemba kuna baparole azoyemba kuna inspiration eza te eza kuti na ntina oyoka na kati na matoi ino te mais ezalaka bainstrument okoyoka baduruma kakenga bakita kaka yango wana balingami batangaka kombo ya nzambe pamba te basakanaka na kombo na nzambe pamba te yo oza moyembi alors que bible ezolobake bayembi bazali nzambe nde amanifestaka à partir ya koyemba soki ozotanga kombo na ye
osala ko mais yoka siko ba inspiration ba yembe ba komi nango yoka yezo kamata bizo yezo kamata bizo bino pe bokoti na ba distraction na bango yezo kamata bizo wana inspiration oyo penza inspiration yezo kamata bizo et puis ekoti na l'église et tamboli na l'église yezo kamata bizo donc siko yo mto komi ko baiser on peut ça Jésus sur Jésus na bino obino bo yebi sur Jésus ya nini wana zo yamba biso wana to yibite po nzambo ya biso ba sakana na yete ba tanga ka ipona ba pam te yo za musumuki yo mto za mta pasi yo mto za makamane oleko to yoko to ba peso biso yosko mto zo kamata pesa biso donc yosko yo mto zo pambo et puis ba inspiration on a jamais na carte de l'église non, stop. Trop, c'est trop. Distraction, non. Et comme les Canadiens, sans limite, comme sans limite. Et c'est là qu'on interdit le vélo. Il y a quoi d'inspiration? Je suis fatigué, mets-moi au dos. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Je suis fatigué, mets-moi au dos. Vous êtes fatigué? Ils ont mis mon Congo. Okomosenga ba memona mukongo ba memona mukongo donc comme bébé bande on dit bébé ka ba memona mukongo ba banda ko bercer ba memona kat na mukongo bo moni on peut inspiration bato ba bandi ko bina bien aimé oyo bozo ka distraction sans limite et les qui trop c'est trop le corps est trop c'est trop bozo mona ke embrouillement na kat na l'église est devenu un lieu de la distraction d'embrouillement un lieu d'encombrement, bateau sous, au bazar bakat na bonzabe, bazo se retrouver dans la carte d'église. Inspiration penzam bazo sala sur la carte na bateau. Na compte goutte passe wana bon memi yango. Na bandako na bino, na ba famille na bino, pour na connaître ko bébé cette église à bateau. Pour que ne ko bébé ça ma commence ma bateau. Bien aimé, so moni moi été. Vanda no na ndako. Conseil na zo pesa ba chantre ya nzambe, ba yimbi. Moyembi tala kende yemba no banzema mokili bimisa no ba composition ya mokili oyembeli no bingini peut-être nzamba ko yokelo ngolo mokolo mususu mais soko yaka ko yembela nzambe oyaka na kati na chorale komi kiti sezate baloba te so balobi no ka osili ko changer église so balobi osili ko quelque place mususu baloba te batanga ka kombo na nzambe ba yemba ka kombo na nzambe pamba te na makamba pamba te ozana lifuti na yo pe makambo na zo memango o mimiango na famille na yo pende yo riye na banze mona mabe wana obinisi batu baza susu na nzambe te bakomi na satana mabina wana ekomi ya satana ba dance na yo bina okuma ko wela so ndenge okebo bozo bate tuza wapi batu musu bakoma ko ya na distraction na batu musu bakoma ko ya otuki pour frère moi za wana ye mikolo ba ayina ba danse sika boye ki na lobi côté ba ayina ba danse sika ayina ba inspiration awudi king ayina ba ota ba inspiration musuni na musuni mukili na mukili mais kala mingi te tanga ya comprendre ka e ko comprendre ka ba po ayemba akomi fier mbongo so mbongo ezate akobeta te bongo be église otikali oyo ba mindelo ba yalia kende o keno ba enfant na yemba mbongo wa biso non l'église c'est bénévolat pour na nini bazon di mabina catholique parce que l'église on peut de comment et personne de distraction et comment on peut ba embrouillement na ba kambi donc ba futa salle ba futa ba yembi allez ba futa sur pe ni ba électricité na quatre église ba futa mais siko donc ça na ngoka bo craquer na bino na banda bo craquer na bino bo yika ko distraire na bino bo yiko l'exemple notre temps les apôtres bo sambela nzambete pour nzambe ba sambela na boité et puis makambo et comme kala mingi peut-être biso tout ça na ba 1980 to ba na 1990 90 tito koma na ba 2000 makambo ça la tête et wutu wapi nyonso biso to ça mais ça na nzambe kutu to senge le côté to lo battre ba futa biso ozo déplacer ba mboko atamso ke na Allemagne ke Belgique na ticket na transport na yo moko pour que le bon de la karabato pe ko ça marche jamais te réclamer au pesanga boye na joie boye na moto to église futanga non to zo sala mo pona nzambe tango na pe nzamba zo sala azo sala ko
Mais les gens sont là, botier mbongo, botier distraction, botier mabina, botier kochola, botier songi la carte d'église, botier de makamuna bina nyonso mabe, au soin na carte d'église. Oui, mais non. Purification, ça n'a pas battu de la rachou monté. Voilà, balingami. Bon, bozo là. C'est une distraction où il est commis sans limite. Et ça, c'est une limite, nzamba sidiki. Abandi ko pamela. Abandi ko pesa bampasi. Siko bato bazo bondi la bato bazo prier, bato nyos bazo prier, et je simba te le couteau et l'équipe bato ba mensonge makamane. Et je simba souti. Pour la nini, trop c'est trop. Nzamba bi non. Na tigli ba autant ba bongo na mais non, oyo, trop c'est trop. Kaka ba yembi yango kaka wana. Le corps ba yembi ba inspiration simbi souti je simba te, ba yemba je simba te, ba salini. Ba on est choba comme ba pasteur. Ba choba comme ba prophète. Sans limite. Papa, zalaka na limite na yo, bachaki yo moyembi. Bachaki yo ya pasteur. Bachaki yo za prophète. Okome évangéliste ndeni, okome prophète ndeni. E ba di boni. Ba ngoni yo presse ba comme ko klima. Pour la ni ba distraction ma beo ba sel ba moni que place za choses pour orke. Même na kat na évangile ndeko zo yemba. Nzamba ko pambo le pe ko lia na évangile pour bien na kat na évangile. Sans couteau ou luka pe makamane na. Mais le col pour ça qui on a nenga ma be, luka na nenga ma be. Allez. Zana limite. Ma komina 2 Corinthiens chapitre 10 verset 14. Paul a lebi. Et sengeli muta zana limite na nyoso to salaka. Et si ko yo suki la wana, ko ya ko déborder te, o saka moyembi, tikala moyembi. Comment le mot comme pasteur? Nana moi commission pasteur, nana moi commission évangéliste, nana moi commission prophète. Yo yibe makama prophétie. O yibe makama pasteur. Est-ce que ça na don wana? Ma distraction. Allez, tant yo commission ça ko yemba. O ça ko yemba nzamba salila ki. Donc nzamba ko salilo te tant yemba pour tuntu ka ki jour yemba ki inspiration ki taki bat tuntu ki. Allez après na bato ba mona na moto non nzamba tali singa tango za ko yemba wana na moni ba ange ba kiti na moni ne to comme pasteur. Yo pe mbara moko lobi comme pasteur. Na muto apesio inspiration. Na yo muto yambi yango. Bina ba zo bata distraction. Vous distraire bato la carte d'église. Beaucoup ba pasteur ndini. Moyembi. Ba ninga ne peut pas comprendre que non moto nanga oyo. En fait, tu yebi bino pe bien, ba yembi mingi ba chantre mingi. Avant yemba fo abe akelo kubeda mo diamba na ina mpazi. Tu yebi ngote bien. Na tongo ngoya na kat n'église o mera mo moscador no na mpazi. Yo ko to yebi bino te. Tu yebi mais quand ngolo na sabe salo, mais suko o ke ko ni ma charge ya ko comme pasteur. Comment? Pe on dimi pe o bandi. Le coup de la distraction à 4 na chorale. Moi comme ma distraction à 4 na 4 qui pasteur. Pastoral na yo. Ya bozumona ba passi, bozumona ba désordre na carte de l'église parce que il y a pas de contrôle. Chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes ça. Même na carte na minoko ya ba paya. Ba français le bigé, l'homme il faut à la place qu'il faut. Soko aux alaka PDG ça, aux alaka PDG ya tellement comme il y a transport, ça la transport. Aux alaka PDG tout aux alaka PDG ya côté ya hôpital. Oui, ma cambo ya médecine té. Oui, comment PDG qu'on a ndeni. Oui, bango. Voilà. C'est ça les lois mimi ba désordre na kati, ba distraction na kati o ba bengi mangoma na kati l'église. Alléluia. Siko yo tango ba mimi ba distraction ça lui mette comme nini, a comme pasteur, a comme prophète, qu'est-ce qu'il doit faire? Ba ke ko simba na place ma simba baté. Le corps a déjà un attend muta distraction. Bon, il muta distraction, un infanterie, un embrouilleur. Aïe, au bon Dieu, nini. Bino bandi, beaucoup de choses gifle. Oh, prière ya bénédiction pour balongole zo longola ye ba démon nzoto ba démon fimbo na moni moko. Azo ba fimbo na dibu. Mama ba to yoka passe azo souffrir. Masala ni. Pour ba démon fu ba kendi. Ba mari de nuit, le corps ba mesaka ba mari de nuit. Hein? Yoka ba fimbo. Le corps peut faire, le corps peut inspiration, ça n'a aventurier à profiter. Na moni musu a beta baku, musu a beta ba double partie. Musu a tombe na mutu ma mimi a boaki na chene nding. Ah.
na moni ba bisuso ba lali na se ale ba ngoni so ba lali na se ale pasteur azoya azotambola zo nyata ba lokola ba kayas o ba lu ba na kunyata bino lokola ba kayasa do bo komi lokola ba kayas ba zo nyata bino et puis bato ba zo souffrir et puis muto azo nyata yo déjà au pesera sur 45 kilos sur 50 muto azo nyata yo déjà azana ba 85 kilos na poids na ye moyo lobezate. Mais moi, si je suis en nyata yo kata mokeka ndona otomboki ndenga nyati ngo ndimo bimisa trouble. Et oyo pasteur azo nyata yo. Ozo bimisa trouble tende ngini. Tanga ndi bazo nyata. Mama batu, allez, pasteur azo ya kulala yo, azo ko evoka juste na micro, atie ba lali mama batu na se. Donc mama batu moya respirer zate. Voilà, distraction sans limite. Sans limite, biloko ya boye. Et comme sans limite, Nzambe. Ah ben non. Faut na frapper. Yango bozo mona na kati na l'église. Yango bozo mona ba pasteur. To boyiti na lobite ke to kufate. Na lobite ke to ba problème te. Mais kufa na bonzambe. Mais mingi liloba oyo boko mona bozo mona ngo na sakola ka yango. Pendant le confinement, bona na mater. Que liwezo ya na kati na église ba pasteur rebelle. Bakusungu samolimu yana mutu moko pasteur moko alobaki ke alonga kuna yazolaka bato mabe yaza nani azolaka bato nazolaka mabete eza o nzamba alobaki yango somo ba kufa na bakate l'église na bakambi na bakamane nzamba zo tika te parce que batangaka pe basakana na kombo nanga pamba te yo mundimi olobi siko nini na kate siko bango wana tango bakomi na kate na église akomaki pasteur kala te ki pasteur kutu déjà mon boulot allez prophète, aminiati prophète. Obi qui pasteur na qui prophète elingo lobani. Ezali lokola na lobaka docteur ou babengi docteur pédiatre ou bien docteur ou babengi docteur généraliste. Généraliste ezali docteur oya traitaka ba malade so oui ça y est atale zaboya azuba ki sa salio. Mais ena ba docteur ba prophète bazali lokola ba chirurgien. Donc mutu akoko passe la moto. Docteur wana généraliste ça passe la moto a passe la moto a ça l'opération makamane na ndenge donc ezali niveau na yete pas comme wana ezali lokola infirmière azolinga comme docteur non zwa limite na yo papa déjà ko uti na ko yemba passe o komi sur pasteur o komi sur prophète qui prophète ngo komi lango ndenge nini diacre mbala moko mutaya diacre docteur nini yo sali pokoma docteur bana nzambe na lobaka ngo boyibi bato bayebi ponga na ndima oyo babenga nga prophète e yaki mantata na boya ngo na motema moko na bisaki nzambe eloko nini nga na sali po babenga nga prophète nini nga na sali makamu nini nga na sali po babenga ma prophète mais le cours yaki insistance na yena yebi tina te na boya yango parce que na tota la degré ya prophète na tota la degré ya kombo wana na so banga degré ba kombo wana na basali ba dekana na banga ngabe nga na kokoma na degré wana na komeka na ngone ezalaka na bakamnyusu bitumba wana na kokoka et puis ndenge bachoraka bango mais le ko ezaki nzambe mais oya biso chiko boyo olamuka et puis yo komi pasteur mama no pe mama pe moi si na yo kamba na bokade mama prophétesse moi je ne pense que yo comme maman prophétesse maman pasteur. Est-ce que moi, si je suis un maman libre, un maman célibataire, je suis une maman logoté. Donc, le coup, yo comme pasteur, moi, je fais comme un pasteur, maman pasteur, je fais comme un diaconesse, je fais comme un évangéliste, maman qui suis maman prophétesse. Pour l'année, à l'autre, il y a une autre qui est net. Gâté, oui. Yo, je suis prophétesse. Maman, mon peu, on dit. Bandeko. Si katang ba yelo makambo le makambo ya leke ya kafu bikula muta bano fina miso yango bozo mona na kat na bato tiko yo kaka moto non na kawana sombela nga huile d'olive fana bimiso ba melimo wana photo so tosala cérémonie moko boy obengi mutu na Congo azo sombiso ba huile d'olive o sombi ba huile d'olive somba huile d'olive mais pour ça la makambo ko sala fo ayebisa yo ke tinda mbongo na Western Union. Joana Western Union, Tinda Boito, quand il paie ça, bon, comme ça, bon, tu reçois la cérémonie, pas tu lala, tu reçois la veiller, mon coup pour la tina, au tingi et loko zati. Yo pour continuer la distraction, ba distraire yo, ba sacan l'esprit na yo.
sika ekomi nini basali yango bakomi kaka nini bon ndenge yaona tinda nga identité na yo tinda nga kombo na yo nom ya yo ya famille na date de naissance na yo komisa biso tokovanda tokoprier na tina nango tokobelela nzambe yo zo tinda identité na yo o tinda bakombo na yo oyebi tina nango oyebi pa baokeye nango bazozora badate na yo ya naissance mpo tindi okei ozotinda kobe na baventrier nanani na bata distraction sans limite pour auti na baventure aosala na bathéâtre aosala biso baphysique ebelebele akoyebi biso makambo ebelebele bon ndenge eza wana abeti kaka lisolo atali kaka boya bible bon nazomona feti moko elekaki na ndako na bino quand mokolo nini est-ce que yo fete elekaki te mokolo oton oui toyaki na anniversaire ya bana oui omoni moto moko ayeki wana atikelaki yo molimo mabe na kaka ndako oyini bato nyonso bayaki na fete mpona nini oyo yoka baimagination azoluka prophétie ya koluka mais fete bato bayaka kaka na kati ya fete fete bayaka kaka na fete kutu kosala no erete o mama bokilo ayaki na ndako soki mama bokilo ayaki na ndako o mama bokilo na ye mutu azoluka bana ye mutu azoluka yo yango wana kaka azange na ye maloba koloba azange na inspiration mais yoka bazowela akoma boy balingami ya bana na nzambe mingi pe balobi na okende église te ngana kosambela so te po église ekomi boye église ekomi mabe makambo ndenge ya wana vanda kati na ndako bien aimé eye na mangomba oyo eza ya bien ezali nalandaka kaka matene na réseau sociaux kutu na réseau sociaux n'est pas bazosakanela bino mpena bien na baréseau sociaux bato nyonso bazoteya bato nyonso tu tala tokomi bapaster ebele tokomi baévangéliste badocteur baprophète banani etala ebele na kati na réseau sociaux eza mabe te mpo na koteya sango malamu esengeli ekende liboso mpo na koteya yango mais baza baventrier bambrouillère bata distraction sans limite bien aimé nazoteya mpe nazoloba na bato bazoteya bazosaka nanu ozwa imposition de main te soki ya nini nanu ozwa pouvoir te nzambe atia yo te kokoma paster okoma évangéliste okoma ta docteur okoma prophète nana asaleli oyo ndenge wana te mais ntango obandi koteya na kati koteya oza no frère lobaki naza frère nazoteyaka mpo to partage kaka maloba ndenge ezala mais ntango abandi ndenge wana lobi abandi kobikola bato aotala oye ndeko moko yali awa bobenganga nimero ekomami awa nakobonde na yo mutu ozoluka oyeba ye oyebi kutu te soki aza prophète soki aza paster lokolo omona ye kaka teyaka omoni bavie ebele bato batie bacommentaire ebele yo okoti okoti moyo oyebi te soki apreparaki mpe bato ya bacommentaire na ye bato ebele bakota batia bacommentaire ta mosusu aza commerce embrouillement distraction sans limite ekoti na makambo oyo lukwa oyeba mutu oyo ozolanda na kati na réseau oyo soki oyebi ye omonaka ye kaka wana meme biso tozoteya na kati na réseau soso omonaka kala te ntango nazoteya boye kala te omonaka bopa banganga bakomi kotinda babiloko na baréseau sociaux na biso na bafacebook omona nganga watino mpo na chance ya bakokoti na kati na baréseau sociaux na biso bazotinda ta moso message o chance mpo na kozwa bague magique mpo na kozwa makambo ya libala mpo na kozwa mbongo portemone magique bazotinda oui na banganga bakoma kolanda biso bakoma kotinda azoprofite mpe azwa baclient na ye na kati na mateya na biso bana na nzambe comment bakokokota na badistraction oyo bozoyi batina te kati na baréseau sociaux bazoteya yebaka moto wana makambo nini azoteya makambo nini azosakola bato mingi babebi tala babebisi bino na kati na baeglise bokimi baeglise bovandi na bandako boolanda baréseau sociaux nde batiki bino balandi bino na baréseau kutu na baréseau sociaux nde yango ozobebisa bato kolanda bapriere ya ligne eza mabe te mais priere oyo ezolanda na ligne ya banani bato yango banani oyo nalandaka boye nayebi nanga boso eza nango bande batili bino ka bande ye aza ne wana atili bino ka bande atila bino bande na minuit atili bino bande kaka badoloba tozoluka biango toluka bango tokotya bango mbeli tokomela makila na bango mpe bamela makila oyo bameli makila biso mpe tokomela makila na bango banani yango oyo bokomela makila na bango banani na kati na priere azali wana te ya lali azoronfle atile bino ka bande wana yo ozolanda yo na kati na ndako ozobuka ozobaluka ozobeta makofi na bamire ozobelela ozoluka distraction ozosala feti osala distraction tala vaut mieux kutuko otie musique na mokili obini na yo na kati na ndako na yo obini na yo so omela ve na yo omeli ve na yo mais wana ozosala wana ndenge moko kaka na ndenge omeli bave na yo c'est pareil distraction sans limite
yango bozomona kaka bapasi ezokontina na kati na bato salaka likambo oyo ekoki na kati na yo ndeko oyo moni ya yo te kosala yango te tozwa na 2 Samuel chapitre 24 verset 1 à 17 David aye kosala makambo oyo ekoki na mongongo na ye te oyo ekoki na ye te okomi roi oza na limite na yo oleka nzambe na nini oya limite nosala oyo eza na kati na limite na David ye wana alingi asala dénombrement akalikile bato atya bato pasala dénombrement ya peste mais après nzambe bi David au dépasser le borne au dépasser ba limite na yo wana au se dépassango ah non ekosimba te malgré na lobaka na yo que l'homme selon mon cœur mais mbalo yo ekosimba te mpamela kitlaki David batindi prophète Gad akiti musakoli Gad akiti abi nzambe alobi nanga ou bien 3 ans ya nzala ou bien obana okima de boso benemi na yo ou bien peste ekitla yo pona amona yo lo pona te mais nzambe akitisaki peste épée ekitaki 700 000 morts bakufi likolo ya moto asali distraction na ye ya David asali distraction bato bakufi likolo na distraction na ye bozomona ndenge memi bato distraction ya motu ya mokambila bino ya kati na église bomi église bomi bato ememi bato distraction ya frère moko na kati na église comme ça la distraction et BBC église BBC makambo ebele na kati na église balinga bie bana na nzambe soki tozwi na 2 Chroniques chapitre 26 mobimba nyonso wana tozwi Ozias azali roi moko colérique roi moko ayokilaka bato te orgueilleux basacrificateur fo bakende na kati na temple mpo bakende kozongisa matondi yo oza roi tikala roi vanda na place na roi ye alobi oye fa kota na kati na temple mpo akende kozongisa akosala sacrifice kotumba mbeka bayebisi te roi toujours respecte yo oza mokonzi ya mboka odirigaka makambo nyonso mais awa eza makambo ya bokonzi ya mboka te awa eza makambo spirituel eza makambo ya basali na nzambe donc epesameli na yo te mpo yo okota okende kotumba mbeka yo kopesa biso mbeka wana biso roi tombo bino banani bokanga bino kosokosangi na koboma bino balingami quelle distraction sans limite odépasse libone ye moka ju ake kotumba mbeka na kati na temple kobima boye lepre akomi lepre nzoto ne mobimba bebi yawa pameli ye zoma yire kodépasser le borne te kodépasser ba limite te suka na esika na yo ozosuka azwa lepre na kati na nzoto ebibi Moïse ndenge moko na baton na ye na nzete na ye bakomi na oyo bayoka o de Meriba mai bato bazolela mai ezangi mai ezangi mai yangwana Seigneur ayebisi ye senga mai ekobima mais Moïse a préféré abeta nzete ozaki nango mpo mai ebima oza na limite te limite na yo balebisi yo zwa kaka wana okopambwami kaka wana esukilaki nini yawe ambo yo préféré obeta nzete olero ke bizwaka mai sengaka mai ekobima okokomaka terre promise te akoma terre promise te Simon le magicien asala ba miracle atamboli likola mai asala nyonso oyo toyoka so nani asala nyonso soki babioka ndenge na nini miracle ndenge na nini mais Simon le magicien tango ayi komona apôtre bakomi kosala makambo osi ya solo aye comprendre ke na dépassaki limite makambo naza kosala ya lokuta fo nazonga penza nasenga bolimbisi ete balakisanga mosala oyo bato nyonso bazosala bamiracle nyonso bazomona wana eza badistraction sans limite bazodistraire bino bazosala makambo mais yo moko koyeba balingami meme basali na nzambe bakoma na moma moko mosali un vrai mosali bayebaka ye yo mpo koyeba ye na misala
na ndenga na ye, na comportement, au moment que non, ça c'est un petit serviteur de Dieu. Mais vous ne voulez pas ce serviteur de Dieu là. Vous voulez que des aventuriers. Mais vous êtes le premier où vous aurez là. Batou bozo le na kakabino. Mais bozo yibaki batou bazo aventurier, bozo yibaki bakon. Mais bozo kende kakabana. Oyo ke lisolo na yo, lisolo muninga no ba melaki ye nde bazo sala batou. Yo yo kakiango, mais yo ke kaka. Mais bolingi siko nini ko? Toujours psaume 73 donc 73. Asaf, tout le bagage Asaf. Asaf azali chantre, chef d'orchestre, il y a chorale, il y a David. Chorale, il y a David, les Arabes, chef d'orchestre, où est dirigeant Kago, Asaf. Et puis, bah, psaume mingi, au moment où on est, bah, psaume 47, bah, psaume 48, ti, ok, bah, psaume 50, les Arabes, psaume naïe, inspiration naïe. Puis, psaume 73, les Arabes, asa musali nzambe ayimbela nzambe asala makambo mais tanga akomaki na komekama yeli asala bo izo marché te abondela bo simba te asala bo izo marché te abelela nzambe izo simba te abela obika sa soko tali na asa banda na obandi na psaume 73 banda na 1 to komati na 5 oyo ko makambo lobi awanga akomola akomola na ne bato mukili alobi ana nene bato mukili na sambi nzambe na bondeli nzambe nzoka nde ya ka pasa bato ba yibi nzambe to ba hukumisa nzambe te o asambela nzambe te tala ndenge bazo fungisa tala ndenge bakumi bambongo bakumi na mituka me ngana zo bondela nzambe ngana zo yembela nkolo na sala makambo nyonso me na mone lokote na mona ka ba souffrance lokote akomi do motema na ye sakine ezongi sima mingi bozo mona na kati na église na kati église mais ça zonga ne sima kala motema se longo na ayaka kaka pour la distraction mais il n'est pas dans l'église parce que motema na se zonga sima à ça à pengwa na ye déjà à ça malgré un chantre monen à pengwe mais le kola saraki na lembo na nzambe à quelle église botala na verset 17 on tali verset 17 to comme tina ba 21 tanga kota ke na kat na église akeko kuta na un serviteur un bon serviteur de Dieu azoteya côté est-ce que tu ni abi bato bo moni wana o bazu musolo o bakembisami na ndenga babe na ndenga lufundu na ndenga nene bato wana musolo wana leloyo bakotika ngo bakomemona bokonza likolote pe musolo wana ekokoma ruini pona tina na bango tango sa yoki mateya amizungisi na kat na psaume 73 wana amizungisa yo comprendre kabia donc na pengba ki déjà mais mateya oyo ezungisi ngai pona nini po ezaka na kat na lingomba pona nini po akeli koyoka un bon serviteur de Dieu mateya ya malamu ezungisaki ye mais kanisa siko asa akoma déjà ko pengo bongo yo muto bondela te ofana na ndako olandaka ba réseaux sociaux olanda ba réseaux sociaux okobandamo lelo d'accord oyoka so mateya te basakola te makamane lelo ça va lobi ça va. Mais après le bureau de Goya, mon qui le côté là pas, on a ba garde fouté, on a le comme soute comme simbayo, bo comme go zonga makambo ya kalama be. Balinga me ba na nzambe. Na nyonso même na kat na mokili. Et le ko na le ko yota limite na so za maçon, tikala maçon. Tikila ba électricien ba sala par contre ba électricien. Les attaques yo moko maçon, o ko sala électricien, o ko tumbanda kwa bato. Vous avez infirmier, qui est l'infirmier? Docteur, ça docteur. Yo pour ça vieux moi en zone le bagi makamaki nzo après le lobby comme avocat. Yo yo là qui makamaki avocat. Prenez vos limites. Zo limite na yo. Même na carte nanda ko na bino mabala na bino. Ko dépasser limite te makambo o ezala carte nanda ko na bino yo ko dépasser limite. Ndenge bokokeli ndenge bozozula, bokendela ndenge bozozula. Yo lingi po kendaki ko tala so ndako frère mo so kenda ko voisin na yo lingi o dépasser limite bino ndenge bozwa ka salaire na bino et na 1500 mais yo lingi siko boko mo sala dépense mo ya 3000 et ko simbate lingi mo dépasser limite bo ndenge ça la dépense na yo ndenge bino boko kelaka ndenge bino bozulaka mais yo lingi dépasser o kende na cadre ni toujours Daniel chapitre 5 verset 1 à 30. Fils ya Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a outi kufa. Siko mwana ya ko mu continue sika ya papa na ye. Balingami. Aji
temple ya nzambe esika ya distraction alingaki ko se distraire basakanaka komba nzambe te batangaka komba nzambe pamba te bino bato bozosakana na kombo ya nkolo botanga kombo ya nzambe oyo asali univers likolo na se biloko nyonso eza na kati na mokili oyo abikisaka oyo atie makila na nzoto mpe atie mai atie osuple otambola yo okoma kosakana kokosa na lokuta na makambo nyonso tu o aye na kati na eglise na temple biloko oyo basalelaka temple basacristie vase d'or coupe wana nyonso na kati na église aye na baninga na ye ambiance bamemi vin bamemi whisky bazwi coupe wana nyonso na bakalisi wana nyonso badi yango ale bakomi koservir na kati na église bazomela tomela esengo esali bango biere ya ndenge wana kwiti na kati na église me loboko ya nzambe ebima na mire loboko ya nkolo ebima na mire mpona kolakisa bango ke ngai nzambe nasakanaka te asalaki nini akufaki nzambe abomi ye na bato na nyonso aboma bango botika kosakana komi na nzambe botika kosakana na kati na église soko ozalaka na mobali na kati na église aza serviteur de dieu yebisa ye sheri keba na bana nanga keba na nga moko na yo moko yo mama mokambi ozalaka disciple ozalaka diacre pasteur apôtre docteur évangéliste boyebaka kombo bozotanga kombo tozotanga oyo bozotanga pe tozotanga eza kombo aliseki te eza kombo basakana nango te soko koki te tika lobiki na koki makambo te pe eza makambo na nga te eza makambo na yo te eza makambo na yo te eza don na yo te eza don na yo te kaka kowela non ngama ocha imposition de main yo zo welo ke cha imposition de main muto zo ke cha imposition de main oyibi milimo za na kati na muto wana parce que soki ezali moto oyo nzambe moto atiaki yo imposition de main yo moto kolongola milimo wana te eye moko nkolo yo koya kaka kotie nkolo nde alongoli mpo ekolo moto apona yo okoma mosali na ye mais bato oyo bazosalela bino bapriere baza basalela nzambe te yango bozomona bazopriere kati na bino ça ne tient pas bapriere ezosimba te mpe bolingi kaka kokende kuna yo moko zala juge na mateya yo moko zala avocat na kati na mateya oyo oyeba kosakanaka na kati na makambo na nzambe te kosakanaka mpe na basali na nzambe oyo ya solosolo te oyo ya bien oyo nkolo atie bango kosakana na bango te komonela bango soki kosakana bango yo komona makambo moïse azali na problème ya moïse eza na nzambe mais aron na sere na ye miriam basakanaki ndenge babanda kotonga kaka moïse kotonga kaka matongi kala mingi te nzambe apameli bango bongi boleka limite nzambe atie aron liboso atie aron liboso bino boza na nsima bongi bongi boleka liboso na ye pani ale mpamela lepre ebimaki bango moïse moto asengaki bolipsi epai na nzambe nzambe alongola oza na yo na se molingi okóma kaka mokambi ya liboso na kati na église non frère ngonga nano ekoki te oza na se nano batomboli yo bagrade te mokoma konégocier okoma kotonga bato okoma kosala makambo mosusu na kati na église badistraction na kati na église koya na bakado na kati na église na makambo bakado yango yango ya distraction kaka mpo bamatso grade omata ndenge mpe bato balela bagrade moto nyonso to akoma kodistricte bamisu bakoya su te mpo batombolaki bato mosusu bamatisa bango te bien aimé biso toleka na bakati na mangomba nazwa bato na forme bato na yambi ye me moto wana nalobi nango aye okoma paster me nga nazala kaka un frère disciple me moto wana akomi mpe paster na ngako nazobenge mpe mokambi soki ye aza na mayele moto akoyeba ndeke oyo aza maître na nga me tobundela yango te towela yango te oyo mpenaka liste babengisi bato tele paster boye akomi boye bato nyonso babeti maboko mais otali bango ke yo moto banda kala yo moto forme bango mais yo moko kutu babosani ne yo topesi mikuma na nkolo natalali nkolo mais jamais bomona ngaka nazaka nde nazalaka dimanche bomoni na église nayembeli nzambe naboneli nzambe mais bato batsoki bagrade wana bamataki bakoma bato lolendo bato bafiere kuta zoye bataki ntango ayaka ngamu na yambaka ye bamisuku tu mbota akopesa te donc ekomi neti ofukamela ye yo ningo oleka limite moto oyo ozosakana oyebi ye awuti wapi sikoyo etombe nini soki mission moko ya grave ye na église d'église na ntango bakopesa bango bakomokima bakokoka te bayebo pan yo oza prophète ondimi prophète d'accord bon moni famille wana ye père wana ye wana awuti wana ye ndoki
ko salate allié sur 15 personnes dans la famille bon donc yamba ye bon la prophète on a que suba allez tout le monde akimi pour ça les prophètes pas bagabi ouais allié 15 bon on a hotel oui mutakimi mais oya tsana mo kumala nzambe ta ba boyela ngai boya po ngatem na ko sala ya ko sala ya ko sala bon mona ka muta kuma beta bon na cadre wana ka otali we ke muto ya zama prophétie ya ko luka te moni ye penza akufaki ya namukaki ninga akufaki nzamba tali sema kamebele donc na kat na bino ba pesa bino ka na mutu pour église tambola bien pour nzamba sala mutu fo mutu na akufa akende na likolo akuta na nzambe nzambe akitila nguya akita pour akoma makasi ba na nzambe nazo bisabino lelo ba vision chero ba bazo keno ya lokuta iza na ngote eza na ngote eza mboka moko boye ba mindele ba fabrika poso kuna nzambe na bango bamona ba nzambe ngo bazaka ba mindele ba anje ngo bazaka ba mindele jamais au monde ya moto mundu so moni moto mundu oyo akako asaki na prison to keneki na prison na keneki na enfer eza na ngote lokuta o nyoso bozo na bana lokuta bino bokumba zoba yoka biloko pamba na kenda ki tang na kena lola to tamboli na Jésus et puis presque bozo Jésus a tuni abalo tuni na makambo age na yone na tuni Jésus albi aibi age na yete yezo ke de ba age na yete yoka na tuni tuni nzambe soko aibi age na nzamba aibi age na nzamba to na oliaki ni nzamba ke de tuni ba bituna wana pena ozana pena odasi ya kutuna makambo na balingami, vous devez vous réveiller. Boy, bah, distraction et koti, distraction et koti. Amen. Amen. Conseil. Balingami. Yebaka esika yoko ko choisir. Pour ninga ozali wana, ozala molimo na yo. Molimo ya moto, ezali nzambe mutache yango. Ozana problème na mutu te na mukambi te problème na yo ozana ngo na nzambe na likolo kotambola na kati na mokili oyo na o nyonso zo sala yango nde ko futa yo pa na nzambe na likolo mosakoli ya liboso pe moteye ya liboso pe mokamani nyonso ya liboso ezali yo moko nano ava bato mosusu baya basalela yo moko za nano na badon ya nzambe vandeli kati na yo soko fukami obondeli nzamba ko yebisa yo makambo nanu yo moko pona ni babengi ye je suis lingo banini nazali kati na yo donc yo moko ndi ozana nzambe azalaka kati na yo ndengo zawana otambola kana nzambe donc nzamba azala lokwa litungulu mon litungulu soko lungulu baposo na soup na kati ezala lokwa mo babenga fève donc ezala lokwa poso na yo nzambe soko azala na kati donc ningo osalaka masumona osalaka na ye ningo yembaka kombo na ye oyembaka kombo na ye boyembaka na ye ndenge otanga kombo na ozotanga na ye tango ozo péché na ye ana kati na yo yango babenga ye je suis donc yo moko ozawala nzambe za kati na yo moza nzambe nan mutali boso oyo nyonso ozosala ya mabe nyonso tango osali okosi bato ozokosa donc aza na yo na nzoto kokanisa teke nzambe oyo bakoteya yo na kati na eglise aye kokota na kati na yo nzambe te elilingi na yo ombre na yo ndenge otambola wana ombre wana aza kati na yo Psaume 121 ezolobango nzambe azali elilingi na mopanzi na yo donc tout oyo osalaka donc tambolaka na boyingi bene tambolaka na malamu nzambe akosambesa bato nanu te yo moko nano soki yo otamboli malamu ye pa atamboli malamu mokili ebongi kokota na mensonge ya bato te kokota na mabe ya bato te longwa na badistraction kokende kosambelaka na kati na église mpo na badistraction te mpo na baventure te oke kotuntuko ozali na posa kotuntuka te motuntuko kaka oniokola bato na kati na église mpo bato banioka bakaba bande kosimba yo epui opesi nzoto na yo na kilo yo ozalaka nango wana kasa kilo yo ozalaka nango wana bato basimba epui bato bazosimba yo ta mosusu sere ya bato aza to frère ya bato aza na nzoto kilo te fu basimba yo soki ezali molimo na nzambe bon molimo nzambe yango kaka yango na bankita fo kaka non sengami malama na nzambe ekovanda kati na yo okomona nkembo na nzambe okomona esengo na nzambe okomona kime na nkolo bozolelalela
libonde la liboso yo moko zala concentré au vandi na kat na ndako na yo obité 2 jours 3 jours faux na kota na concentration makele était na kokota ba distraction te beaucoup mona que Dieu a ko répondre yango bozo mona kat na makomiso bate soko lungo so na nzambe kota na chambre na yo moko kangama na chambre na yo moko bondela nzambe na yo moko yo na ye akoyoka yo. Ne croyez-vous pas que ce qu'on y a dans quatre églises au gagne Yahweh 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 ouais les aba distraction bozo sara na quatre églises nzambe nanga monanga libala nanga makambo na yo okumiko lubango batu nyoso bayoka ki yo za na problème ya mobile na yo chéri nanga azonga wala za secret na yo izo secret na yo yo ko yo bimsa na quatre ensemble siko ba tchebino ni on diable a tchenengo na pote aye ba nego ko récolter ba information Nabe, moi no wala kata libu munangai, yo moko sala. Tangu mususu bato bayebaki te ko na mukumba bayebo yeba ko na mukumba. Diable pa bande kokota. Basali bino kat na masanga l'église basali l'église oyo yali faut bande ko crier, faut bande ko crier po bolu baka makambo boza nango. Bo ganga bakasi, loba. Ndo soko gangi bo komo ganga komo ko loba. Yango stade. Wala lubia. Stade. Bozo kasakide makelele wana nyonso ndeko la musanzambe po nzamba la ki pongi po zo yokate lokola bafle ya concert wala lubia prière nso ekoma ki non place mususu bomona ke o ndima teke bato bakota ki esika wana o ndima teke bato bazaki esika wana mokoyoka bango ba obondela na kimia bana na nzambe meme ba mondo bozo benga ba mondo ba pandelunyo mondo bozo benga ba mondo wana o bata ba chance occulte jamais yo ba tsaka makelele pour na ba kota na l'esprit na bango séparer ba zo makambo na pa na biso pour ba yo ba kota na l'esprit na bango pour ba kota na l'esprit bon ba concentrer makelele te yemo akoti na kat na concentrer na pelise bouger na yo mona mutu te ake ko melama yemoko ndenge moko biso ta kat na nzambe la biso kota belela likambo na zakat na yo problème ne zo le kat na yo mama o yo zo ko résoudre te ozo memela ngona balu yingo ozo memela ngona kata ba fante ba kamane lelo yo mate ye kat na yo ozana temps ozana nanguya wana pouvoir wana bokonzi nzamba zakati na yo lobiki Seigneur ozali otambola na ye ozana ye na kat na nzoto azana colonne vertébrale na yo na se ya mokongo na yo mukuwa na yo ya mokongo nyoso wana ezaye ye mtu akamata asali nyos tuputi yozala ezali yozo lukile wapi ozo lukanza ko ganga zambe o tala likolo ni yozo tala zambe o tala ba mil ko tala ba mil botala shuna sete nzamba zakati na yo za likolo te ana ba mil te ana nite nzamba zakati na yo soko sala masumu na yi soko sala azu sambe soka tout de suite la wana asa absente Dieu n'est pas absent. Il est toujours, il est présent. Omniprésent, omniscient, omnipotence. Tika konyo komako? Tika luka. Parce que nous avons pressé, nous avons dépassé ma limite. Yawa yebisa ki suka wana. Achaki yo sakola kaka muke. Sakola muke. Yo lingo dépassé ma limite. Yo lingo sakola ma limite. Ok, ngo simba. Yawa, ok, ko simba. Ya lingara. Ndenge. Bat bazo kwe sa bat yeke fe bat makwe a football pipo bat pe bakwe le col yo lingini on dépasse ma limite mais on dépasse ma limite on dépasse ma frontière le but au comme ba monde le col dépasse frontière nzambe pa ya tchela ki yo limite na yo wana albe ko suka awa yo lingo suka on yo lingo dépasser ken faut wana ko simba faut comme ba monde mususu parce que yo le comme ba monde mususu voilà Dieu a tché yo na kat na limite yem ta ko bano matsa yo yem ta ko changer yo. Mais ne forcez pas la nature. Ne forcez pas. Oui, nous devons travailler, mais spirituellement. Mais oyo yo komiko kende wana, okomiko sala ba makambo yo, nzamba tindi yo te. Eza ya yete. Yo zo forcer que nzambe so kota makamna yo. Yo ye na kaka na prophétie na kaka na église oye kaka mosakola sakola makambo yo yaki nango. Oh non, faut ezala kaka le ko ba yebisa ki koko na yo to suki tata mwasi na bito mama kulut na yo mdali bana na yo linga ba baka mama kulut. Tata na mama kulut parce que na mutuno yo na mama kulut. On a forcer la nature. Tika mosakola sakola. Oyo nzamba yebisi katne. Mais le kola yo motema na yo zaki kaka mama kulutu to no koshu na ko.
ata ba yebisi moto so tom so bazo mo bali no mo muta salon to moi no mo muta salon on dit matin pour mo tuni jamais ati chérie na ngate chérie na yote yo zanza chérie na yote pendant chérie pour lire na dollar na comme yo yebi oui mo tema na ye dans la vie il faut boyeba ke et si ka ya nzambe batanga ko nzambe so so tanga ko nzambe pamba te ozo tanga ko nzambe na donc mo précis na ko belele précis na ko belele na le sample précis beaucoup mona yawa ko agir parce que vous avez une futilité, vous avez tina, au lieu que combo na pesa bino kimia, combo na pesa bino pamela, combo na pesa bino pasi. Combo na nyoko la bino, or que combo ya nkolo ezali pe pesa kimia. Tam sukutu, so so tamba na boyenge nan obeli ete yemuga ko intervenir, nan ko bengi ete a salikat na yo. Ayali, batumi bazoma na nzamba disparaître kat na mona ta kimbo nzamba azali. Asana kat na yo kat na yo gawana o souffrir pa baranda ko na yo o tambola na yo za na ye monde mo zawana bozana ye asana mushukat bozana ye azana kata bible te azana na kata batuté bozana ye azana na yo concentre-toi kota pensa na profondeur vanda solo la pena loba makambo yo zanango lelo lobi lobo bondele lobo lobi a répondre a peso yana yambo so peso bi yana yo mokote a ko luka mutu tam so ko sakoli a un serviteur de Dieu a yo bise ko ka sate que ce que peut muto à l'autre lieu ndota yo bise que muto la comme pasteur na yo o yo pour ngo comme ça il quoi pasteur eh il ça ndota lotaki ba utiliser quoi instrument pour battre so ba utiliser instrument ah ndenga ko lota ah na moni yo comme pasteur yemo au commissaire pasteur déjà yemo tanga yo déjà de autres personnes kalateo pasta ah yo ça go yemba to ça qui correct o comme pasteur ndini balinga même nzambe na kanisi moko na moko ayoki tolo ya moko lelo ozala avocat puis ozala juge omiyeba distraction sans limite eza atinate sa likambo yo nzamba alingi kati na yo sa likambo nzamba atinda yo atindaki yo motei continue na koteya na yo kowela na mosakoli te ngapela monaka ngapela sakolaka ngapela monaka yo monaka d'accord mais ce kokoka na kosakola et je que sur l'autre ndo ko so professeur za makambo bele et ça kana bando tout ba ko yiro kam su boyo kukango boni wala boy boni ba tembe na batu boy ba tshila ko na limite wa suka na limite wana ko wala na batu te yambo munna ba kata église baby para ne ko wala na poste na yote mo lingo kuma ka poste na o lingo kuma coordinateur au coordonner église mo lingo kuma chef et puis ba kuma wala ka grade kata a diriger ba na église yo za na puissance ya ko diriger ba au bout de la raté au sapena na nguyate mais yo diriger ba yo moni ba ko diriger l'église na musuni na musuni oui ko hotel mo ba ko diriger ka l'église na kata musuni est-ce que vous avez le pouvoir wala le mbona ko diriger ba yo moni église ça ko ne vous allez sur chef de classe to ndeko sala na association na bino na ba association ba travailleurs hein et bien aimé tala église nzambe makama nzambe sakana na ngote e ko to bomo nyo pe vino pe famille no mobimba bazo nyoko mali corona yo makambo yo sala ko saki mbeba bo nzamba pameli na famille no mobimba a pinir bino tout mais mutaya na distraction na yo na ba embouteillage na ba embrayement na yo faites attention à toi faites attention ndeko bozo mona bato bazo sakana na makombo na nzambe bazo sakana comme na tika bango ba sakana na makombo na nzambe botika li futi na bango ezali boyoki na makomi ke batanga comme na nzambe na ngapamba na otika ka te muta sakana na kombo na ngai akotika te bo sakana okosi bato olingo lia mbongo bato kende ko sala musala no musu kende ko yiba suko yiba mais ko yiba na kombo nzambe te ke umonde la bato bana ko kosa bato bana ko be église on to bazana li futi na bango bana li futi na bango bo banga na bino to bana li futi na bango ata bo lobo bazana li futi na bango yawe na lola alala rate ayibi nyos keba ndeko keba on se moque pas avec Dieu ba sakana na kombo na nzambe te ba sakana na kombo yote hein tambola na lima tambola na boyenge bene soko moni makambo susu vana na kimia lo bate na ngi kolo pesa nga directive ako peso directive pour ngamo na zoko kate ako peso directive ako yebiso ndenge ko sala mais ko sala makambo yutu na mutu na yote ko kena makambo tele mutu na yote soki pe likambo na pesa milio te ba yebi sa yote sakola olinguka ko sakola ba yelo soko bato sakola na kate église o ko sakola bi sakola o ko bato bazamba o bebisi bato
Pona nini ozala no musakoli te mais ozowela kaka okoma musakoli. Non. Esengeli na kati no nzambe nde akokisela kati na yo. Voilà. Kolo nde amona bino, kolo azala na kati na bino. Moko na moko tozalaki na toli ya lelo spiritualité mingi na kati na l'église kombo na nzambe etusoloma mingi. Kombo na nzambe ezofinga mingi na tina na yo, na tina na nga, na tina ya bato nyonso tu bokeba kombo oyo. Yango bozomona bato mosusu na bamaladi oyo ye na kati na mokili so dio kaka ta elongoli yo. Mpona nini yo moni kaka maladi mosusu orge kaka on négligeaka to fingaka to omemaki kombo bato mabe. Donc faut faire très attention. To boyite to kokufa, biso nyonso to kokufa, mais to kufa na kombo na nzambe na ndenge ya bien. Amen. Bozalaki bongo na kati na chaîne na bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV. Tikate nzambe na lola amona bino aza na bino. Allez, to bondele nkolo na komo jomosia mokonzi. Distraction sans limite. Yoka mawa. Batela sunga. Oyo bazaki na kati na nzela te zongisa bango na kati na molongo. Poza nzambe na kimia. Ozali miséricordieux. Yo pesaka kimia na kati na banado. Oyo babebaki zongisa bango na kati na nzela. Oyo tata bayoka te bayoka fukola bango matoi. Lola bango bouchon mateya oyo bamonso na kati na misala. Mokonzi. Longola mabetika malamu. Batela bana na yo batela mokili. La question nzela to kotambola po ngonga oyo. To kotambola malamu te. Mais mongolisa sunga lakisa chemin obiso to kotambola. Potelike pa ina yo soki to yebaki yo te. Nde to senga yo te. Mais to soki to senga to bondela yo po to yebi kombo na yo. Mais soki to senga na ndenga mabe lakisa biso po te to sala musala na ndenga mo bolamu. Est-ce que bato bakufi bakokumisa yo? Bato yo bazala kati na basimitiere bakolama bakumisa yo. Biso to za ba vivant tika to kumisa yo to salelo na kati na kino mako ne. Na pamboli balobi bongo amen. Baninga mabana nzambe boyoki bien. Boaki na kati na télévision na bino Aziza Pembele TV. Tika te nzambe na lola amona yo apambola yo. Partager mateya oyo. Partager yango, partager. Peko aimer kotia commentaire na kati na mateya. Balingami na bana nzambe tozali na compte PayPal. Ezali pona kosunga générosité bolingo. Pour te chaîne na bino kende boso tozala makambe belé singa na kati na chaîne. Car geste moko kosala nde pamboli pe chaîne et chaîne ya mokonzi. Soki vous avez un compte PayPal te oyibi nde basala te numéro ya téléphone ezali wana nde ekosalemela yo. Amen. Tozalaki bongo na kati na technique Gabi Badoana nde asimbi technique tikate nzambe na lola apambola yo ndeko na bolingo zo lakisa tango nyonso pote chaîne na bino ekende liboso. Je vous remercie beaucoup. Nzambe na lola alingi bino mingi, ngai pe na lingo bino mingi, mateya na nkolo bomonisa na kati na misala. Amen.